Bamama batata bandeko bana ya somi ya mboka ya Congo pe bana lisanga timanti balandi ya Congo bololo pe balandi ya 3xW radio kachopa.com tala biso wana toye lisusu na pokwa na lelo bandeko bomo mesano tozalaka na esengo ya kokutana bino tango iso na pokwa pona ete topesa bino ba information pona ete mama batata bandeko mikolo mizali kokende pona ete tokoka solo penda antuka ko informe bino tango iso kaka awa na kati na Congo bololo nde tozwaka makambo ya libération bamama batata bandeko. Alors yango wana bamama batata bandeko toyaka na distraction te mende pona kopesa bino les informations oyo ezali nécessaire pona bino pona ete bokoka kozwa makambo au sérieux pona ete to récupérer mboka mabele ya bakoko na biso oyo batikelaki biso ezali na maboko ya bapaya. Alors bamama batata bandeko topesi bino balosako bayenge bambote na bino lelo ya solo pende ezali mokolo mwa yambo ya mposo tengi koloba mokolo mwa lendi mokolo ya misato ya sambo mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Alors bamama batata bandeko bana lisanga timati tokomi na ngonga ya tuku mibale na moko na miniti mibale engi koloba ngonga ya libwa na miniti mibale ya sima nzanga selon l'heure ya Europe centrale. Mais tandis que na heure normale oyo ya biso ya Afrique centrale ya timanti donc tozali na ngonga ya tuku mibale na miniti mibale elingi koloba ngonga ya mwambi na miniti mibale ya sima nzanga. Alors bamama batata bandeko lelo toye po tokoka solo penda kosolola na mokuse tokozala molai mingi te bamama batata bandeko tokotraite na bino na pokwa na lelo basije misato ya liboso tokobanda bomo mesano na introduction na biso bamama batata bandeko. Na introduction na biso tozali solo penda na deux trains. Train ya liboso ezali tokolobela likambo etali le 30 juin 2017 parce que tolobelaki yango tembalo eleki. Alors yango wana biso tokolobela yango lelo po tokimaka na biso mbango te. Alors train ya mibale tokolobela likambo etali bacombattant. Pourquoi tokolobela bacombattant lelo bamama batata bandeko? Bacombattant obalobi bacombattant batia matoi balanda solo penda en tout cas mbuta bopele obala na pokwa na lelo message oyo ekopesama pona bango. Deuxième point tokosolola likambo etali solo penda message ya mfumu mwanda nsemi le grand maître de la sagesse Congo ntumwa ya nzambi oyo en tout cas atideli solo penda na ba mercenaire oyo batondi deja na mboka mokonzi Kinshasa pe na banganga kisi oyo bauti ba magicien bauti ngambo na ngambo batondi solo penda na kati ya mboka Kinshasa bamama batata bandeko. Yango lelo tokolobela solo penda tokopesa message oyo ye solo penda apesi pona bango. Pe tokoleka solo penda kopesa bino message toujours ya fumu mwanda nsemi en tout cas apesi na peuple ngala pe na peuple katange. Alors bamama batata bandeko tala ba point misato oyo tokotraite na bino na pokwa lelo. Alors bofungola matoi bolanda biso na bokebi nyonso en tout cas yango wana na bokoko na biso abi kosangisa mayele ezali malamu kasi kokabola te. Sangisa mayele kasi kokabola te. Yango toyaka pona kosangisa mayele mabiso na bandeko na biso banso bazango na bosenga. Alors bamama batata bandeko avant to leka na likambo etali introduction na biso ya pokwa na lelo. Alors tokolinga ko rappeler bino date ya le 7 août 2017. Tango iso tolobaki il faut to rappeler bino. Pamba te ebele ya ba media baza kolobela yango te. Eza na kati na Kinshasa baza kolobela yango te. Ezala ba journaliste balobika baza ba journaliste patriote soit disons entre guillemets baza kolobela date ya le 7 te. Pona ni baza kolobela date ya le 7 août te. Eloko nini baza kobanga ezo bangisa bango nini? C'est-à-dire
baza kolia na occupation. Alors soki balobeli date ya le 7 elingi koloba ete occupation elingi esila, alors bakolia lisusu te. Et c'est pour cette raison okomona bango baza ko se prétendre que bazali ba journalistes patriotes, ce qui compte c'est le Congo, et en même temps ils appellent à cet étranger là qui est à la tête du pays mwana mboka Ndeko Kabila, un chef de l'État, Raïs, etc. C'est moquer de qui? Vous êtes en train de se moquer de qui? Vous, les pauvres journalistes, les gens de petit esprit, hein? Vous êtes en train de se moquer de qui? Bozako se moquer na banane. Bozako se moquer na peuple ngala? Bozako se moquer na peuple mongo? Bozako se moquer na peuple Congo? Bozako se moquer na peuple Luba? Ou bien bozako se moquer na peuple Kusu, Bembe, Lokele, bongo na bongo. Bozako se moquer na banane. Alors donc, bama batata bandeko, ezali grave. Même wana bandeko na biso, okomona bato wana bazako loba ba bêtise na ba télévision na bango, na ba itando na bango, okomona na ba commentaire na bango, bazali koloba, en tout cas ndeko, vraiment, ozo pesa biso sango, en tout cas, nzambe apambola yo, nzambe yango ya bina pambola kaka na bato yo, balobaka makambo malamu te, nzambe yango ya bino. Apambola kaka bato balobaka makambo ezanga tina, makambo ya distraction, nde yango nzambe yango la bina pambolaka. Malheur na bino, mawa na bino. Bama batata bandeko. Le 7 août 2017, ezali mokolo oyo toko découdre na occupation. Mokolo oyo la révolution ekosalema. Bana na kachopa ya kati, bana ya RDC, bana ya Congo, bakotelema po ete basilisa l'occupation, la colonisation tuti rwandaise na kati na mboka. Le 7 août, lundi 7 août 2017, mokolo mwayambo ya mposo, mokolo ya sambo ya sanza ya mwambi, mobu ya koto mibale na zomi na sambo, ezali mokolo oyo ezali prévu pona kosilisa l'occupation. Yango tosengi na bangala, peuple ngala, peuple voyant, peuple mongo, peuple Congo, peuple Luba, peuple Tetela, peuple Lokele, peuple Bembe, peuple Nkusu, peuple Lunda, bino banso, tosengi na bino mokolo le 7 août 2017, ete esili na occupation. Ezali mot d'ordre et pesami solo pena na fumo mwanda nsemi. Ntumwa na nzambe. C'est lui qui va découdre avec l'occupation touti rwandaise. Alors esengeli biso banso to lata yango poto silisa occupation. Le 7 août 2017. Bolanda makambo oyo basenko baza koloba te. Soki senko ya solo penza aza na souci ya bino peuple wana. Na moni tango senko alobi ya bato ya mupe, bato ya mosengo balobi. Alors, bokomi koti yango na monoko obi ketala ba mupe balobi, debout Congo, debout Congolais. Debout Congolais. Depuis longtemps ba mupe wana, ba senko wana. Ils n'ont jamais dénoncé l'occupation ya mboka. Mokoloni mosengo atelemi po aloba ete moto azana bokonzi na mboka azali rwandais. Mokoloni mosengo atelema alobi. Mokoloni ni senko ba mupe batelemi baloba ke non mboka est occupée par les étrangers. Et que bakoti na dissidence na occupation wana. Mokoloni. Mokolo moko te. Mokoloni bango basi bapesi date ke non telle date il faut la révolution pour te découdre na occupation. Mokolo moko te. Et voilà, avec comme d'habitude na distraction na bango, ntumwa na nzamba ye apesi date ya le 7 août 2017 pour na kosilisa occupation, bango baye na distraction. Babi non, debout Congolais, tokobanda kosala ba marche pacifique. C'est pour vous distraire. Na lobby na bino ba liboso. Ezali distraction.
naza ko répéter encore pour la deuxième fois consécutive. Il y a quoi alerter bino na distraction il y a église coloniale. Incarnée par Mosengo et les Moupe et tout ça là. Ceux qui vraiment bango baza na souci à que non, que peuple a ko souffrir, et qu'il faut aussi ça na occupation, mais, et Sengeli, loba date ya le 7 août 2017. Le col là komi ko bima na ba télévision. Ba loba que non, mais écoutez, biso se rallier na date oyo fu moment danser ma petit ya le 7 août pour tout ça la révolution to longola ba pa ya bazana mboka. Mais voilà l'hypocrisie de ces gens-là. Ces gens-là ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent au compte des étrangers pour vous faire souffrir. Alors, il est temps que jamais yako forcer bango. Babimisa na monoko na bango que non. Biso nyonso le 7 août 2017 tozo kosilisa na occupation tout Rwanda. Voilà bato baza responsable. Mais bango baza okenda pembeni. Po baliaka kanyaka bato na kanyaka. Nous les mettons en garde. S'ils ne veulent pas prononcer le mot, la date du 17 août 2017. Ou bien baza pour na ba occupa, ou bien baza pour na peuple congolais, ou baza ko souffrir des années et des années. Et que tokenda na suka il y a aussi sa occupation wana, alors bango baza ko sous na distraction. Et mal, je m'adresse aussi à tous ces politicailleurs bato na distraction. Il est temps que bon peuple mon ordre. Il y a koloba na peuple que non. Oui, biso yon soldat il y a le 7 août toza ko telema pona ko silisa l'occupation. Baza koloba occupation te parle des élections. Élections ezali wapi. Ba élection ezali wapi. Bino ba politikayo ba chef wa ba parti politique. Oh bazali aki au sort des étrangers. Pona ko bebi sa peuple na bango. Ma élection ezali wapi. Auto zelati jusqu'à le 31 décembre. Si quel accord na ba accord nini. Oh boko zelati le 31 décembre. Et pourtant, ma corps, on a besoin de le 31 décembre, et ça a déjà violé par cet étranger ou Azak Kozambo Kawan. Bon, c'est comme le 31 décembre pour l'année. Non, c'est pas la peine à cause le 31 décembre. C'est le moment que jamais. Et que date va se passer le 7 août. Alors, bisogno solisanga moko to côté ma comme un seul homme pour na ko découdre une fois pour toutes dans l'occupation Tuchi. Power obayeko sakana biso na kati ya mboka. Voilà, bama batata bandeko, avant notre introduction, on a koyeko pesa nano nesikana ikambo ya date ya le 7 août 2017. Moto moko azanga te. To benga bandeko na bamboka, to informer bango. Peuple nyonso, peuple ngala, peuple mongo, peuple lokele, peuple bembe, peuple nande, peuple lunda, peuple luba, peuple tetela, peuple kusu, bino nyonso. Koterema, potosilisa, l'occupation. Voilà. Maman batata bandeko, on ezala ki solo pena, mot d'ordre oto koyiko pesa bino, na poko na lelo. Bon, voilà. Toleki na introduction na biso maman batata bandeko. Introduction na biso alelo, tokoloba likama le 30 juin. Bandeko balobi, bon, le 30 juin eleki, mais mokonzi ya mboka apesa ta discours moko te pona nation. Ah, bandeko, totali boeti toseki mwa moke. Donc eti kino lelo, bandeko bayebi teke mboka ezali na occupation et que moto yaza kokonza mboka wana azali mopaya et que mopaya wana esengeli to découdre na ye po alongwa po azali ko sala mosala ya ba intérêt ya bandeko na ye tuti pawa.
Mais tokoloba na bino combien de fois? Un fou moment dansé ma telemi, alobi likamboyo, que non moto azana pouvoir awa, c'est un faussaire. Kombo na ye Hippolyte Kanambe. Kombo na ye Joseph Kabila te, kombo na ye Hippolyte Kanambe. C'est un faussaire. Hein? Alors, totel mabiso surtout les 7 août poto bengana ye. Siko bino boza koloba ete, moto wana pesa bino discours ya indépendance. Est-ce que indépendance ya Congo etali? Indépendance ya Congo to raisonner nano. Est-ce que etali Hippolyte Kanambe? Po ya ko pesa bino discours. Discours ya nation. Mais siko Hippolyte Kanambe akokenda te akoloba oh mais bato yango balinganga eta na pesi discours te na saboter indépendance na bango mais tala bazolela kaka na pesa bango discours. Mais ça c'est quoi ça mes amis? Vous faites la honte. Bokenda kosenga na mopaya pesa bino discours ya nation. C'est comme si boyebi te ke mboka wana ezali na occupation. Ba noir mosusu bazo konza bino ba bantu. Bozo yeba te. Bongo siko boyebi ba yebi si bino. Tout le monde est sur le terrain. Le grand maître Fumoma Dansemi a pessoana lobete moto azana pouvoir. C'est un faussaire. Comme on a Hippolyte Kanambe, azamo paya. Donc mboka ezana occupation. Bongo sikoyo. Bino boza kolobake non. Ba pesa bino discours. Il y a indépendance. Mais non, mes chers amis. Toujours comme moi. Ndenge boza ko raisonner. Lisusu boza raisonner lisusu malamu te. Et comme c'est biso ba ma batata bandeko bozo sala soni. Et c'est pour cette raison que mona bandeko kuna bazako benga o rais, chef de l'État, mokonzi ya mboka ndeko Kabila. Et pourtant son nom ce n'est pas Kabila. Aibi yango consciencieusement que son nom ce n'est pas Kabila, c'est un faux nom. Souvenez-vous, Hippolyte Kanambe alobaka ke non, ba congolais te bato ba tieke na bokonzi. Hein? Donc, bapaya bato batieke na bokonzi. Donc, c'est un étranger. Ou azako konzabino illégalement. Mais Kiungu, auti kolobango kalamingi te, que Hippolyte Kanambe n'est pas un Katangais. C'est un Rwandais. Un touti Rwandais. Kongo suko bino, bozo lobake, alobeli biso makambo ya le 30 juin, tapé ça ta discours te. Ah, vous êtes vraiment des fainéants. Vous êtes des fainéants. Quel est ce peuple fainéant comme ça que nous avons à faire, n'est-ce pas, dans la RDC? Vous osala makamba soni, bino. Bolamuka. Ngonga kolamuka ekoki. Alors donc, le 30 juin, le grand maître de la sagesse Kongo Alobaki a pesaki message na lobi, to méditer. To ça la méditation le 30 juin. C'est pour cette raison tout le monde a suivi le mot d'ordre en Fumoma Dansemi. Alors tout le monde a contacté la méditation le 30 juin. Si ko bino mozolo bakino, moto na pesa bino discours il y a le 30 juin. Ah bolela na bino Hippolyte Kanambe mabe. Hein? En vuta bino penda danger. Yango bozole la boyo ka discours na ye. Mais non koni na lobaka na kati ya discours na ye. Que des bêtises na kati ya discours na ye alobaga. Siko bolinga alobela bino. Ah, mawana peuple bantu. Non. To kango na mabongo. To tiana makamyo nyonso to na ordre. Vive Fumoma Dansemi. Voilà. Bama batata bandeko. Wana ezalaki message ya mokuse concernant le 30 juin. O bandeko bandai kolela ete Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila apesa bino discours po bo sepela. Ça m'a trop. Ça m'a maçonné. Alors maintenant que boyebi ke Hippolyte Kanambe akoki kopesa bino discours te pour indépendance ezo concerné yete. Indépendance ya Congo ezo concerné yete. Po yeba koko na yeba kufaki po na mboka wana te. Ba koko Hippolyte Kanambe ba sopaki makila po na mboka wana Congo te. Ezali ba koko ya biso nde bato ba sopaki makila wana. Bongo yako pesa bino discours ya indépendance. Est-ce que azana saveur nango? Bon mona ite tanga kene na Belgique ake koloba kuna babike no colonisation ezalaki eloko malamu. Mais soka azalaki moto mboka wana oyo ba koko na ye ba sopaki makila na mboka wana. Ako kendo tenir de pareil discours te. Ti bolongo na ba
na bolongo na ba distraction wana toyoki yango nayoki yango na ba télévision ya bino awa na media na kuna na mamboka tout ça ça me fait la honte sanga soni hein mais bandeko na biso baza na kati ya mboka bapaya awa okoyokaka bazoloba oh chef de l'état apesi discours te mais jusqu'à présent vous ne comprenez rien bozoyeba te ke moto wana aza mopaya mfumu mandansem combien de fois il vous dit que voilà moto wana aza mopaya et que le 7 août toko découdre na ye non vous faites la honte toleka na lombango bamama batata bandeko na likambo etali bacombattant alors voilà bamama batata bandeko bandeko na biso oyo balobi bacombattant balobi donc baza kobunda pour que mboka e retrouver souveraineté na yango alors bacombattant na libanda baza kobenga moto aza konza mboka wana depuis longtemps aussi ke kombo na Hippolyte Kanambe. Alors sur le terrain tozalaki na moto te oyo ya korelie biso message oyo ya kobunda sur le terrain et que voilà sur le terrain tomoni yeme mtumu na nzambe fumu mwanda nsemi atelemi pona ko utiliser le même langage que bacombattant baza ko utiliser na mboka bapai kobunda sur le terrain parce que biso tolobaka libanda togangaka libanda lokola bambwa wo yango na Hippolyte Kanambe alobaka mokomoso alobi les chiens aboient la caravane passe abi biso bambwa toza koboye yazo kenda na yazo sa musana et que maintenant ce n'est plus le chien qui aboie. Alors notre frère à nous du sang bantou sur le terrain fumu mwanda semi a tenir le même langage obiso totenaka libanda oyo bangwanda baganga kaka libanda akenda ti kokota na se amai ti oxygène kosidela ye kuna atikali kuna na bambisi kuna na bangando na bamingusu na bangolo kuna baleye kuna hein et fumu mwanda semi sur le terrain aza ko affronter l'ennemi le langage que biso toza ko utiliser libanda yaza ko tenir yango sur le terrain. Alors soki yo ndeko na biso olobi ozali combattant et que soutenir mfumu mwanda semi to aza ko tenir langage na biso to tenaka libanda lokola bambwa, alors ce qui fait que yo zalaka nde na Hippolyte Kanambe donc au distraire bato awa na libanda hein souci na yo ezali cela veut dire que Hippolyte Kanambe azalaka wana po osalaka makele ya bwenjana ya libanda soki mpe oza na souci yake olibere mboka wana eke mboka wana ekangolama nakanisi lelo oyo okomobilize bato na date oyo fumu mwanda nsemi apesi ya le 7 août 2017 parce que tozomona bino te bino bolobi boza bacombattant tozomona bino bozo relier message ya fumu mwanda nsemi te ya le 7 août siko bozo kozela nini ko relier le message bolingi nani apesa bino message wana affronter l'ennemi sur le terrain bolingi banani ba parti politique ba politicaire wana non ils sont acquis aux causes des étrangers soki vraiment bino bozo bunde tumba ya solo ya libération ya mboka et que bozalaki na moto oyo aza ko utiliser langage lokola bino te et que lelo nous avons la personne qui utilise le langage lokola biso bato ya libanda alors et maintenant il faut sikoto salani bravo bakulu bravo bakoko ba biso allez disanga moko comme un seul homme na fumu mwanda nsemi mais sikoyo ndenge nini bino bolobi boza bacombattant mais bozo sala mosala wana te donc boza to comprendre que non bino nde boza na kati na distraction bitumba bino ezali nde ya miziki ebeta te miziki ebeta te miziki ebeta te miziki ebeta te est-ce que ba musicien bato baza ko diriger mboka wana hein alors bolamuka na pongi oyo bolamuka na pongi nga na sengi na bino oyo bolobi boza bacombattant bolamuka na pongi balobi na lopoto ya bafrançais na lokota ya bafrançais ete ce qui se ressemble ça semble ce qui se ressemble ça semble
bato oyo baza ko utiliser langage moko basalaka nini bazalaka esika moko liboke moko po ete babunda tumba ya kolibere mboka. Siko ndenge nini biso tozo ko utiliser le même langage na libanda tozangaki moto sur le terrain et que moto abimi sur le terrain azoloba langage na biso alors sikoyo biso tovandi nye tokomi kotala nde il fallait nde Faila aloba, il fallait nde Moki aloba, il fallait nde Tshisekedi Chilomba aloba, il fallait nde Kamera aloba, il fallait nde bakomi kolukaka na bango nde ba politika ye. Mais non, non. Boye beloko bolingi te. Alors peut-être boye bakite nga na yeko réveiller conscience na bino lelo na yeko lamusa conscience na bino. Conscience na bino la mukasikoyo pour que biso nyonso liboke moko comme un seul homme to benga bandeko na mboka pour to informer bango ete le 7 août la révolution pour to silisa na occupation. Ceux qui bosali yango te bino boza koloba boza ba combattant, alors je dirais que boza na bino ba faux combattant, boza bato na distraction. Bozali bato oyo ntambwe eleze aza koloba ke non bazo tindela bino bambongo na Hippolyte Kanambe na nzela ya Papi Tamba, po ete bo salaka bato distraction. Alors, bola qui sa preuve na bino ete boza na souci ya kosilisa occupation wana. Alors, nous avons un homme fort sur le terrain, un Fumumanda Semi, ensemble, la main dans la main, pour que to libere mboka. Matondo mingi na bino banso ba combattant, oyo balobi ba combattant patriote ya solo, oyo balandinga na pokwa lelo, ba prendre conscience. Yeba yango ke bitumba ya oyo wana eza na kati ya mboka wana, kokanisa te ke ngwanda nde moto akokende osisa yango ozwa mindoki ya bapaya po akende osisa yango jamais. Bitumba wana ezali plus ke mindoki oyo bino bozokanisa. Bitumba wana kokanisa te ngwanda nde moto akokenda kobunda yango mpona kosisa. Zero distraction. Pure distraction. Pure distraction bamama batata bandeko. Nayebisi bino. Il y a qu'une seule personne akosisa bitumba wana, akosisa occupation wana, Fumumanda Asemi. Alors, profitons-en pour se libérer. Voilà le message on a quoi qu'on ça sur pena na ba combattant na pourquoi na lelo. Bino nyonso na mikili mobimba place bozali. Alors moto na moto abima na télévision, asa la vidéo na YouTube pour na ko lancer date ya le 7 août 2017 oyo peuple a kosa la révolution pour na ko silisa l'occupation ya Baindo tuti power oyo eza ko régner na kati ya mboka na bota bino moko. Comment quel est ce pays là? Bapaya ba konzaka bino ndengo. Bisengimana mopai. Kengwa Dondo mopaya tuti. Rubewa mopaya tuti. Raos mopaya Zambie. Ça c'est quoi ça? C'est quel pays comme ça? Na plus de 400 et quelques généraux na armée bapaya. Mais c'est quel pays comme ça? Bino moko ba kolomboka bozangi esika. Mais vous les militaires, les fonctionnaires de l'État, les agents de ANR, bana ya Congo, Bangala, ba Mongo, ba Tetela, ba Luba, tous ces mondes-là, pourquoi bokoki kozala ba esclave ya ba petit peuple tout rwandais? Bo se soumetaka na ba ordre na bango. Il est temps de s'adresser, parole panabinote, le 7 août 2017, et Sili, tozako récupérer Mboka. Alors, vous transmettez le message dans la bande de Kobans. Voilà, bama batata bande ko bana lisanga antimanti, oyo message na koyi ko pesa soro penda na ba combattant, bi pa nyonso bino bozali, yango wana matondo mingi na bino banso. Toleki na lombango paseke tozana ngonga mingi te, bama batata bandeko. Totanga message ya Fumumanda Asemi oya pesi na ba mercenaire pe na ba nganga kisi.
totangela bino na bokebi ezali na français bongo tokoya kotraduire bino yango na lokota ya lingala. Yango ekomami na kati na bakongo dieto bamama batata bandeko okoki kotanga na kongo dieto 3041. Alobi les messages au grand maître dit grand maître bolimbisi mfumu mwanda nsemi aux mercenaires et aux nganga. Message na ngai epai ya ba mercenaires o baye na kati na mboka wana pe na banganga kisi. Lorsque les anges dédiés ont distribué la terre africaine, ils ont donné le Congo central au Bas-Congo et tous les bassins du Congo au Bantou, tandis que le Rwanda a été donné aux Hutus et aux Tutsi rwandais. Tango ba bisimbi ba ange ya Nzambe bakabolaki mabele mabango, mabele ya mboka ya Kachopa ya Afrique, parce que Kachopa yango nezali kombo ya solo oyo bakoko batikalaki biso, kasi Afrique ezali toujours kombo ya fausseté oyo bapaya bayaki kopesa. Alobi tango ba ange babisimbi bakabolaki mabele ya Kachopa bapesaki en tout cas Congo ya kati na bakongo pe bassin ya Congo nyonso tu na babantu. Alors que Rwanda bapesaki yango en tout cas na bahutu pe na batutsi. Wana nde ezalaki mabele na bango, babisimbi ya Nzambe bapesaki bango. Hippolyte Kanambe est un Tutsi rwandais, donc un étranger, un faussaire, qui est devenu le président de la République démocratique du Congo par la volonté de l'étranger qui veut mettre main basse aux richesses colossales du Congo RDC. Le grand maître Fumanda Semalobi, Hippolyte Kanambe azali Tutsi rwandais. Azana e congolais te. Ndenge bandeko mosusu na kati na mboka wana bazobenga ye ndeko Kabila, etc. Même vraiment le ridicule vraiment esalaka bosoni. Hein? Azana e Tutsi rwandais, donc aza mopaya. Aza mwana mboka te. Aza mopaya. Azana e moto na lokuta oyo akomi mokonzi. Mokambi ya mboka ya République démocratique du Congo na volonté ya peuple congolais te, kasi na volonté ya bapaya o batie ye wana pona ete bakoka kopie mboka. Bapaya, ba compagnie multinationale batie wana po apie mboka, ateka mboka, brade mboka. Au Rwanda, on ne l'acceptera jamais qu'un Congolais puisse devenir le président de la République du Rwanda. De la même façon, en République démocratique du Congo, nous ne l'accepterons aussi jamais qu'un Rwandais puisse devenir le président du Congo RDC. Kenda na Rwanda, ba Rwandais bako ndima te ata mokolo moko ete Congolais, c'est-à-dire Mongala, Moluba, Mongo, Mokongo, Motetela, Molunda, Mobembe ou Lokele, comme président de la République na mboka ya Rwanda. Mais eza pendenge moko na biso na kati na République du Congo, tokoki kondima teke Rwandais moko boye aya kokoma président na biso ya RDC. Tokoma kobetere maboko, hein? Oyo ndenge tozoko koyoka bakanyama ridicule tu kanyama bozo bapeleka trote. O kanyama zako pesa ultimatum azako lobake non
congolais moko ya kobima akomona biso na nzela toko défendre république ou défendre des politiques canadiennes étrangers. Mais cet homme-là ne sait pas là où il est né. C'est vraiment ridicule. Et le lundi 7 août 2017, le peuple congolais veut chasser de son pays les faussaires Tutsi rwandais Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe qui a fait venir de certains pays que nous connaissons, des magiciens et les mercenaires Nganga pour venir envoûter le peuple congolais et de maintenir à sa tête un président étranger. Mokolo mwa yambo ya mposo, mokolo mwa sambo asanza mwambi mobu akoto mibale na zomi na sambo, bana ya Congo bako bengana solo penda na mboka na bango mutu na lokuta oyo ya Tutsi rwandais na kombo Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe oyo abengisi solo penda na bamboka ebele, ba mercenaire, abengisi banganga kisi, po baya solo penda ko envoûter peuple congolais po ete yakoka kotika na bokonzi na mboka. Yango wana alobaki ke n'a pas promis les élections. Po ayebi kazali apui na banganga kisi na ba mercenaire po atika na bokonzi ya mboka. Bongo bino ozolobaka le 31 ba élection. Non. Bobima na distraction wana. C'est un acte de sabotage pour la République démocratique du Congo. C'est en même temps de la mauvaise foi, car dans votre pays d'origine, vous n'aimerez jamais qu'un étranger devienne président. En tout cas, ezali acte moko ya sabotage pona mboka ya Congo. Alors, ezali penza likambo moko ya motema mabe. Ezali penza motema mabe, pamba te na mboka na bino, na Rwanda, bokoki kondima te ke mopaya akoma président de la République. Je demande et je commande aux milliers de morts congolais tués par Hippolyte Kanambe et entassés dans des fosses communes au Congo central, dans la région de Kinshasa et dans les Kasaï, de se lever et d'attaquer les magiciens étrangers et ses mercenaires Nganga. Nasengi, na commandé, nasengi pe na commandé, solo penda na bawe nyonso o bakufi na Congo, oyo Hippolyte Kanambe abomi. Oyo solo penda atie bango na ba fosse commune, na mabulu, na kati ya Congo central, na Congo ya kati, na kati na mabele ya Kinshasa, na kati ya Kasai, po ete batelema solo penda bakoka solo penda ko attaquer ba magicien ba paya oyo na ba mercenaire na ba nganga kisi oyo ba ye wana pona ete bakoka ko soutenir Hippolyte Kanambe. Wana le grand maître de la sagesse Congo a commandé, a sengi pe a commandé ba nyonso Hippolyte Kanambe abomi na kati ya mabelo baza na kati ya ba fosse commune. Qui veulent aider Hippolyte Kanambe à se maintenir au pouvoir frauduleux au Congo. C'est dit sadisme, car voyez toutes ces fausses communes où les Rwandais au pouvoir au Congo ont entassé les adeptes de Bundu dia Congo, Congo central, les Congolais de la région de Kinshasa et la population du Kasai. Alors na yango na to sengi solo penda na ba na sengi pe na commandé solo penda na ba oyo nyonso bakufe batie bango na ba fosse commune bakoka kotelema solo penda mpona kobenga na mopaya oyo ba mercenaire oyo pe na banganga kisi oyo balingi ete basunga Hippolyte Kanambe mpona ete akoka kovanda na bokonzi na ndenge ya lokuta na mboka wana. En tout cas, ezali bo satana.
botala bino moko ba fausse commune oyo ba Rwandais na bokonzi na kati na Congo batie bato na kati na mabulu batie badepte ya bundu dia Congo na Congo dia kati oyo pe na bakongolais nyonso na kati ya Kinshasa okokuta ba fausse commune etondi na Kinshasa pe kenda kuna na Kasai ba fausse commune etondi. Alors na yango na sengi na ba oyo nyonso bakufi batelema po ete bakwa kobengana solo penza banganga kisi oyo na ba mercenaires oyo. Je demande aux dieux bantous et aux génies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu de frapper les magiciens étrangers et les mercenaires nganga qui veulent aider Hippolyte Kanambe à se maintenir au pouvoir frauduleux au Congo. Na sengi na banzambe ya babantu, na sengi na bajeni ya mabele, isimbi ya mabele, ya mai, ya mopepe, pe ya moto, babeta ba magicien oyo, ba magicien bapaya oyo, pe na ba mercenaire ya bapaya, banganga kisi ya bapaya, o balingi kosunga Hippolyte Kanambe po ete akwa kovanda na bokonzi. Piko bosana te ba batata bandeko, ezali na bandeko na biso oyo bazali kosunga ete Hippolyte Kanambe kwa kovanda na bokonzi lokola bankusu. Nkusu, c'est un mercenaire papi, le génie de l'espace, de l'air, de l'eau, de la terre et du feu vont le frapper très fort. Parce que yé par exemple contribuer pour na été mon paya ko se mettre na kati na mboka azali un faussaire, un kusu, c'est un faussaire de Vuvamo, c'est un faussaire et papi en tout cas le génie de l'air, de l'eau, de la terre et du feu vont les frapper aussi parce que tout le monde oyo azako ça a été en tout cas l'imposteur oyo a se mettre na bokonzi na mboka wana ils seront tous frappés na ba hommes de l'église aussi. Alors, je demande, en ma qualité de Mukulu Wamoyo, ancêtre vivant, et chef saint de la race bantou, que le lundi 7 août 2017, nos morts entassés dans des fosses communes, le génie de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, et le Dieu bantou puisse accompagner la population qui va s'élever pour chasser Hippolyte Kanambe et tous les Rwandais. Ils sont 3000 qui travaillent actuellement pour la colonisation tutsi-rwandaise du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Voilà, Bama Batata Bandeko. Na sengi, na qualité na ngaya kaka. Oyo azali solo pena ancêtre vivant. Oyo azali solo pena molakisi molamu ya race bantu. Ke mokolo mwa lendi, mokolo mwa yambo ya mposo, mokolo mwa sambo ya sanza ya mwambi, mobo ya koto mibale na zomi na sambo. Bawe na biso, oyo batia bango na ba fausse commune na mabulu. Ba génie de la terre, c'est-à-dire que ba bisimbi ya mabele, ya mai, ya mopepepe, ya moto. Pe na banzambe na biso banzambe ya babantu. Bakoka solo pena ko accompagner population na biso. Oyo bako telema mokolo mwa le 7 août 2017 pona kobenga na Hippolyte Kanambe et na ba Rwandais oyo bazali au total koto misato oyo bazali kosala mosala lelo pona ete colonisation tuti rwandaise ekoka kokoba na kati na mboka ya Congo. En tout cas, matondo mingi ezalobe bongo ingeta ibobo ibobo tika ete ezalobe bongo matondo mingi nabino banso. Donc, les grands maîtres Mwandansemi, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale,
le chef suprême de Bundu dia Congo, le roi et prêtre de Bundu dia Congo, les députés nationaux de la RD Congo, Kinshasa le 29 juin 2017. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati, wana ezalaki message ya Mfumu Mwanda Nsemi epai ya ba nganga kisi na ba mercenaire na bango bobosana te. En tout cas, Hippolyte Karambe abengisi ba mercenaire ebele pona ete basunga ya vando be na bokonzi libela mielete oye na mboka ya bato hein. Alors donc olingo vanda na libela na mboka ya bato olingi kokende te ata manda esili eloko nini na mokili esilaka te. Bana na Kinshasa batuna yango pona kosukisa bama batata bandeko ngonga na télévision malheureusement ekendaka baya mbangu tosukisa na message ya peuple ngala ya Mfumu Mwanda Nsemi epai ya peuple ngala pe na peuple katange toleka okoki kotanga yango na Congo dieto 3042. Les grandes erreurs à corriger au Congo RDC. Photo tokoki komeka kobongisa oyo mwa bambema tokoki kobongisa oyo ezali solo penza na kati na RDC. La première erreur a été commise par les maréchal Mobutu, d'où la responsabilité de Bangala. En effet, alors qu'il avait beaucoup de jeunes Congolais diplômés de l'université Lovanium, le maréchal Mobutu a choisi Bisengimana, un Tutsi rwandais, comme directeur du cabinet. Et Bisengimana, le Tutsi rwandais, a donné une femme rwandaise au maréchal Mobutu et à tous les barons de la Deuxième République. Faut monene oyo Mobutu asalaki yango. Erreur ya liboso oyo solo pena maréchal Mobutu asalaki et pa wapi responsabilité ezali epa na biso Bangala ezali ete na kati na mboka wana ba universitaire bazalaki ebele, ba jeune oyo basisaki université bazalaki ebele oyo bazalaki na ba diplôme na bango, kasi maréchal Mobutu a préféré kokende kozwa Bisengimana mpo akoka kofandisa ye na kati ya cabinet na ye, directeur ya cabinet. Erreur monene, faute monene. Ok, Bisengimana était un Tutsi rwandais. Alors, ezali mawa. Et puis, na compensation, Bisengimana akamati mwasi ya Tutsi rwandaise apesi na maréchal Mobutu. Yangalo monaki Mobutu azovanda mingi na Kivu. Etika ye moke, etika la moke kende kovanda ye na Rwanda. Po deza mwasi ya Tutsi rwandaise wana asi azwaka motema na nyonso. Ainsi a commencé la colonisation Tutsi rwandaise du Congo RDC avec l'inconscience de tous les terminators du régime mobutiste, d'où la responsabilité de Bangala de chasser la colonisation Tutsi rwandaise du Hippolyte Kanambe, hein? D'Hippolyte Kanambe. Le maréchal Mobutu a démarré la colonisation rwandaise, donc c'est dit 1-3. Alors yangwana bama batata bandeko tala esika oyo colonisation rwandaise ebandaka ebandi lelo te, ebandaki na tango ya Mobutu, tango azwaki kaka directeur azwi Tutsi atie directeur ya cabinet wana nde esika penda colonisation ebandaki. Alors Bisengimana comme stratège akaboli bato ba barreau de la République, et donc akaboli bango basi ya ba rwandaise wana boyebika kaboli bango. Ok, yazo préparé abana na ko préparer déjà colonisation. Alors tala erreur monene oyo, faute monene, mbeba monene oyo maréchal Mobutu asalaki yango wana. Donc biso Bangala tozali obligé siko lelo
ya kotelema pona kobengana solo penza la colonisation wana parce que biso oza ba responsable oyo bakotisi colonisation wana parce que bandaki na ntango ya Mobutu toza na responsabilité yango wana biso totelemi biso bambuta bopele totelemi mpona kokombattre cette colonisation parce que toza na devoir moral hein? Po mpe na ntango ya colonisation belge bakongo batelemaki mpona kokombattre la colonisation occidentale hein? Mpona nini parce que nziga kuvu bato bafavorizaki colonisation ya mindele ekoka kokota na mboka et c'est pour cette raison batelemaki hein? Na bako Mbuta Kasavubu atelemaki mpona akoka kobengana colonisation voilà devoir moral oyo azalaki nango mpona kotelema mpona kobengana colonisation alors lokola biso bangala tokotisaki colonisation tuti rwandaise alors esenge sikoyo mpe totelema mpo tobengana colonisation wana lokola mpe tozalaki na un leader fort te oyo akoki kotelema na biso elongo moko mpo tobengana colonisation wana et que maintenant nous avons un grand leader très fort akombo ya Fumomanda Nsemi atelemi mpona ete akombate colonisation wana biso bangala toza na devoir ya kotelema mpona ete tobunda na ye esika moko mpo tolongola colonisation wana mpo ete mboka ezonga na maboko na biso. Voilà le message. Aujourd'hui les Bangala se distinguent de chasser Hippolyte Kanambe, donc c'est du plus 3 ainsi plus 3 moins 3 égale 0 et les Bangala seront lavés de leurs erreurs du passé. Yangwana lelo Bangala esengeli bakoka ko se distinguer pona koluka ko bengana solo penda Hippolyte Kanambe. Engi koloba ete misato na yango misato kolongola misato etikali eloko te. Alors yangwana Bangala azali obligé tozana obligation wana ya kolongola mbeba na biso oya kala tosalaki. Alors lelo yo mongala soko telemi contre Fumomanda Nsemi alors donc yo ozali mongala oya comprendre loko te esengeli biso bangala to comprendre to combattre yo moto lokola Ngbanda na droit moko ya koloba te parce que il est responsable ya colonisation tuti rwandaise lelo esengela a se rallier et pas ya Fumomanda Nsemi pona ko combattre l'occupation tuti. Alors kotelema koloba contre Fumomanda Nsemi na bitumba oyo biso toza responsable tokotisaki yango na kati ya mboka tokoti mwana nyoka na ndako akomi kosuwa bato eza malamu te esengeli sikoyo biso totelema lokola ndenge mbuta bopelo balatelemi mpona kokombattre cette occupation tuti rwandaise parce que toza koassume responsabilité wana ete tokotisaki nyoka na kati ya ndako akomi kosuwa baimboka. Peuple mongala, vous qui avez donné naissance à Mbouza Mabe, montrez-les que vous êtes un peuple guerrier et combatif en chassant Hippolyte Kanambe le lundi 7 août 2017. Vous ferez ainsi la fierté de mon ancien compagnon de lutte des Amors, M. Lijouba Augustin. Alors, peuple ngala, bino, biso, batoto pesa ki solo penza, en tout cas, mbotama, na Mbouza Mabe, tola ki sa solo penza ete, tozali, ba peuple o bazali makasi, o ba yebi bazama nyama na etumba. Alors, na yango, esengeli to telema pona ete tokoka kobengana Hippolyte Kanambe mokolo mwa le 7 août 2017 mokolo mwa sambo asanza mwambi mobu akoto mibale na zomi na sambo. Alors na tango wana tokosala penda fierté na ancien compagnon de lutte ya Fumomanda Nsemi na kombo ya Lijouba oyo azalaki solo penda un grand combattant. Alors,
yango wana bamama batata bandeko tozali kosala pere wana epai ya bangala bolongwa na distraction oyo bazokolisa bino oyo akoloba keno bayebisaka monguna te mokolo oyo oza koya kobengana ye te monguna bayebisaka ye na moto oyo aza makasi we epai ya biso bangala soki olingi okende kobeta moto koyebisa ye ke nazoya epai na kobeta yo biso toyaka kokola moyibi te bino boyerita mokonzi na bino oyo bapaya bamemela bino na kati na basanduku na bamale na bango o mokolo ya koya lokola moyibi bongo mokolo ya koya kokola moyibi soki bamoni moyibi boyebi ndenge moyibi bafrapaka ye soki akoki koyiba na ndako te biso te makofi mandomba madi makofi mandomba madi biso toloba makofi mandomba madi yo ebi makofi mandomba yo ya mokolo moyibi ndenge nini oyo bayebisaka moto date ya koya kobeta ye te monguna okoyebisa ye soki oza pomba okoyebisa ye ke lobi nazoya kofrape yo kobeta yo alors fumu mwanda asemi prix fort yango nayebisi ye date ya le 7 août naza kobimisa wa mpo nga naza mokolo ndako préavis no esili mais il faut za fiere na moto ya ndenge wana so mais vraiment banoir bazaka fiere na bango te mpona nini nga natunana mais noir nyonso il faut azala fiere na fumu mwanda asemi bamosusu oh non te wana ezali baje na bango na Hippolyte Kanambe bato na kanyaka bango wana baye na makambo ya distraction il y a aucun politicien na kati ya mboka wana alobi occupation aucun politicien na kati ya mboka wana alobi ke Hippolyte Kanambe comme on a Hippolyte Kanambe bobengaka toujours chef de l'état Joseph Kabila mais il est le seul à prononcer ces mots ces noms na kati ya mboka bongo sikoyo asala na Hippolyte Kanambe eza baje ndenge nini bato na kanyaka bato na distraction miyibi boningi bo distraire bato occupation etika éternellement waya ekotika éternellement te. Alors la deuxième erreur à corriger au Congo RDC a été commise par Laurent Kabila, un lumumbiste Molubakat qui nous a amené les Tutsi rwandais qui sont venus chasser Mobutu du pouvoir et tous les Balubakat disaient que Hippolyte Kanambe est le fils de Laurent Kabila, donc c'est un Molubakat. Era ya mibale ezali oyo en tout cas bandeko na biso ya Katanga basalaki pamba te Laurent Désiré Kabila moto amemelaki biso donc Hippolyte Kanambe oyo azali rwandais epai wapi en tout cas bandeko ya Katanga balobaki bango nyonso ete en tout cas Hippolyte Kanambe azali mwana ya Laurent Désiré Kabila azali Molubakati tala erreur ya mibale. Ainsi le régime d'Hippolyte Kanambe a été celui des Balubakat, des généraux Balubakat, le général Djoum Numbi, l'assassin de Chebeya, et tous les barreaux, les bourreaux d'eux qui embêtent les Kinois sont des Balubakat. Na yango wana omonaki ete régime ya Hippolyte Kanambe en tout cas ezalaki nyonso kaka balubakati ba généraux nyonso balubakati ozwa moto lokola John Numbi oyo azalaki assassin ya Chebeya moto abomaki Chebeya oyo nyonso oyo bazali na kati ya birode oyo baza kotungisa bakinois na kati ya mboka bakoki kotambola te kwa batracasserie tout ça là donc balubakati. Mais comme M. Kyungu est un grand sage et un grand nationaliste congolais, il a fini par démontrer, par dénoncer ici Hippolyte Kanambe qui n'est pas donc un Katangais et que c'est un Tutsi rwandais. Bravo M. Kyungu et bonne chance à vous qu'on ne vous a pas livré une guerre comme on l'a fait au palais royal du grand maître Nemanda Nsemi. Alors, voilà, la vérité comme Kobima.
bande kumususu bakomi ko récupérer maloba. Donc Monsieur Kingu lelo atelemi wazali solo penza sage monene wazali nationaliste congolais atelemi alors alobi ete en tout cas Hippolyte Kanambe azalaka na ye en tout cas ekatange te. Hippolyte Kanambe azalaka katange te. En tout cas Hippolyte Kanambe azala na ye rwandais o wana Kingu motalobi yango kuna na mboka. Alors yango wana mfumu wanda semi abeteli ye maboko. Alors bravo monsieur Kingu, hein? Et puis apprécié que bonne chance que en tout cas baya ko saira bitumba pete lokola ndenge basalaki ye kuna na Kinshasa na palais royal na ye. Je demande au grand sage des nationalistes Kingu de mobiliser correctement le peuple katangais pour qu'il puisse s'élever comme un seul homme et chasser Hippolyte Kanambe le 7 août 2017. Alors, le peuple katangais aura corrigé les grandes erreurs comme par Laurent Kabila Ingeta Ibobo commise par Laurent Kabila Bolimbisi parce que l'écriture ezali moins muke mingi ezali mike mingi. Yango na sengi en tout cas na sage nationaliste Kingu a mobilisé na ndenge ya malamu bakatange nyonso po ete bakoka kotelema lokola moto moko pona kobenga na Hippolyte Kanambe mokolo mwa sambo sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Alors na tango wana en tout cas bakatange bakokorige ba erreur ba mbeba na bango basalaki oyo en tout cas Laurent Désiré Kabila asalaki na kati ya mboka Ingeta Ibobo. Le grand maître Mwanda Nsemi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu à Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de RD Congo, Kinshasa, le 29 juin 2017. Matondo mingi na bino banso, wanande esika oyo tosuki na bino na pokwa na lelo, tokuta na bino na mbala sima oyo ekobonga mapona biso bamaya batata bandeko. Alors donc, le 7 août, rendez-vous le 7 août 2017, bikolezo bako kenda. Kasi, na date wana, balobi na biso, ko yibate, ko buka magazete, ko viole basi abatote. En tout cas, ba génie de l'espace, de l'eau, de l'air, du feu, ba lingaka ba miyibi teo, matondo mingi na bino banso, tokuta na bino mbala sima, matondo.